Mbote mbote balingami, nzambe aza malamu, na mawa pe ngolu na ye alingaki lisusu lelo tokoka kozala elongo. Naza vraiment na esengo ya kozala lisusu liboso na bino, ko partager na bino maloba na nzambe. Alors nakanisi séance eutai koleka tomekaki mpe ko introduire boye na biso ya sika lisusu epai na bino. Alors lelo nalingaki ko partager na biso eloko ya motuya na bomo ya mutu ezali nini. Molingami na bomo ya mutu ezali na bangagement mibale oyo mutu asengeli kosala yango na bokebi nyonso. Engagement ya liboso eza engagement ya libala. Soki osali engagement ya libala malamu te, vi na yo mobimba nde ozali ko bebisa. Engagement ya mibale eza engagement ya kobongola motema, kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Soki engagement wana osali yango pe ya mabe, eternité na yo nyonso nde oza kobebisa. Balingami bae oyo balandaka biso deja bandakala bayebi likambo ya kobongola motema ndenge nini tomeka mpe ko expliquer yango. Alors des fois yo pe oye mbala ya liboso kolanda biso yango tolingaki pe kosunga yo okoka koyeba likambo ya kobongola motema ezali ndenge nini. Balingami c'est vrai bato ebele baza kosambela nzambe, bato ebele bazali kokendaka ndako na nzambe, mais bazoyeba te po okende ndako na nzambe esengeli nini. Balingami nzambe nde mutu abengaka bato na ndako na nzambe. Eza pasteur te, eza moninga na yo mondimi te. Alors molingami soki yo oza na habitude ya koinvite bato na église, tika yango. Église ba invitaka mutu te. Église nzambe nde invitaka mutu na église. Biblia eza koloba na biso nini na Actes des Apôtres chapitre na yango 2 na verset na yango 47. Kuna Bible ezali koloba mokolo na mokolo nzambe azobakisa na kati ya lingomba bae oyo basili kobongola mitema na bango. Elingi koloba nini? Bato babongolaka mitema libanda ya église. Mutu akoki koya kobongola motema na kati église te. Parce que église eza lisanga ya bae oyo basi babongoli mitema na bango. Bazali kobenga église ecclesia. Ecclesia eza na grec. Na tango na kala ba ecclesia ezalaki ba assemblée nationale. Et ba membre ecclesia bazalaki ba député. Alors, na assemblée nationale po yo okoka ozala député esengeli bakoka ko élire yo, bapona yo. Elingi koloba okoki ko siéger na assemblée nationale te soki ba élire yo te. Nakanisi mwa mikolo oyo toyebi makambo ti koleka na ndeko oyo azalaki ko siéger ezala na assemblée nationale, ezala na nani na sénat, mais bapona ye te. Malgré akanga ba photo na ba député mususu, malgré asiéja na ba réunion mususu, malgré ba pesa ye pe ba honneur na ba militaire lokola député.
Mais ndenge azalaki eli te, sikoyo azana kati na bokangami. Mena lingomba eza ndenge moko. Na lingomba okoki kozala membre ya eklesia te soki obongoli nanu motema na yo te. Soki nano ndimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te. Balingami, melelo lingomba ekomi ya mutu nyonso. Non. Lingomba eza nzoto ya nkolo Yesu. E biso bandimi toza biteni ya nzoto ya nkolo Yesu. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Eza koloba ete tangu toza kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, molimo mosantu azokomisa biso biteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Donc, Bible elobi, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Libatisi ya molimo ekomisaka mondimi eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Eza kosala matango mutu aza kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Moto abongoli mutema epai na ye, na ndako na ye, epai na bango, libanda ya eglise, Nzambe ndia kosimba mutema ya mutu wana abongwami po amema ye na eglise. Lelo mangomba na biso ekoma na kati bato bazali kotia na ba poison, ekoma na kati bato bazali kozemisana, ekoma na kati makambo kilikili. Pona nini? Parce que bae oyo bazali kozala na kati ya lingomba baza bae oyo babongwama te. Tango ndeko Patrice Ngoyi Musoko aza koloba nake na église nakuti mokili, nake na mokili nakoti église, oui, eze elobeli na ye pona komonisa ke na église bato babongwama te. Na mokili eza quand même na ba groupe de prière oyo bazalaki quand même kosunga bato babongola mitema na bango. Donc molingami kobongola mutema eza nini? Kondimela nkolo Yesu eza ndenge nini? Alors, pona ko kempe ko expliquer likambo oyo to mekempe ko bandana ebandeli ya mokili. Nzambe tango asilisaki kokela biloko nyonso na suka ayaki kokela mutu. Etango akeli mutu na elilingi na ye, akeli mutu akokana na ye. Mais Satana aye kokosa mutu. Mutu asali likambo oyo Nzambe apekisaki ye kosala. Nzambe alobaki na mutu okolia na banzete nyonso sauf na nzete ya koyeba mabe na malamu. Oui, mate eza kilikili na tina na nzete ya koyeba mabe na malamu. Me balingami, nzete wana ezalaki vraiment nzete, embuma ezalaki vraiment mbuma. Nguya ya destruction na mbuma wana ezalaki na kati ya maloba oyo Nzambe alobaki na tina na nzete wana. Mokolo bokoli yango boko kufa. Et Adam na Eve bayebaki kolia mbuma wana, bakomaki ya masumu. Yo nanga toza kobotama na makila ya Adam na Eve. Donc tozali kobotama ya masumu. Romains chapitre 8 verset 12 eza kolobela biso likambo wana. Lisumu ekotaki na kati ya Adam, inanzela ya Adam biso nyonso tokoma ya masumu.
Et ndenge Romains chapitre 6 verset 23 eza koloba, les salaires du péché c'est la mort. Eza expression elingi koloba, les pécheurs méritent la mort. Donc molingami oza mutu ya masumu na kosalaka masumu te. Oza mutu ya masumu na kobotamaka ya masumu. Ndenge ozobotama ya masumu, yango wana oza kosala masumu. Donc atolobi ke na tiki nanga masumu, yango te ekokomisa yo mosantu. Non. Ato tiki kosala masumu, oza kaka mutu ya masumu. Po okoma mosantu, esengeli ondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Wana likambo ya liboso balingami. Likambo ya mibale eza ete Nzambe na bolingo na ye andimaki nkolo Yesu akufa na ekulusu pona yo pona nga. Parce que tant Jean 3,16 eza koloba na biso, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nzambe alinga biso na tina. Tina yango eza yonanga tondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Soki tondimi nkolo lokola mokonzi pe mobikisi, tokokufa te. Tokobebisama te. Mais soki toboyi kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, tokobebisama. Et kobebisama ya koboya kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, eza ya kozanga oyo nzamba kana pona yo, oyo nzamba bongisela yo. Et puis eza ya kozanga présence na nzambe na éternité. Parce que balingami liwa au Bible ezali koloba, les salaires du péché c'est la mort. Liwa eza kozanga ko vivre te. Non. Ndenge tolobaka mutu akufi, donc azo vivre lisusu na mokili na biso te. Non, non, non. Liwa eza kokabwana na nzambe pe na nyonso ya nzambe. Tango nzambe alobaki na Adam na Eve, mokolo bokolia mbuma wana bokokufa. Ça veut dire bokokabwana na nga. Bokozala musika na nga. Nyonso ya malamu na nga, bokokabwana na yango, bokozala musika na yango. Yango wana Bible eza koba na Romains chapitre 3 verset 23 elobi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc liwa eza kokabwana na nzambe pe kozanga nyonso ya nzambe. Ngai soki na nzambe siko alobi ke alingi yo mingi. Tina oyo nzamba lingeli yo mingi eza ete yo ondima nkolo Yesu. Maintenant, ondima nkolo Yesu elingi koloba nini? Ondima nkolo Yesu elingi koloba 1. Nandimi ete naza mutu ya masumu. 2. Nandimi ete nkolo Yesu akufaki na ekulusu po na masumu na nga. 3. Nazwi mokano ya kotika masumu po na libela, parce que po na yango nde nkolo Yesu akufaki na ekulusu. E soki nazwi mokano wana, nasengeli siko koloba na nkolo Yesu akota na bomoi na ngai. Ndenge Apocalypse chapitre 3 verset 20 ezali koloba, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc balingami mutu oyo alingi kondima nkolo Yesu, alingi kobongola mutema na ye. 1. Asengeli koyeba ki aza mutu ya masumu, na oti koloba toza bato ya masumu na kobotama.
Deux, nkolo Yesu akufaki na ekulusu pona masumu nanga. Parce que tango Bible zali koloba, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Lolenge nzambe apeselaki nkolo Yesu, eza kondima nkolo Yesu akufa na ekulusu pona yonanga. Et c'est pourquoi nzambe alobi il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Croit en quoi? Croit que Christ est mort pour ses péchés. C'est ça. Balingami, Pilate a sambisaki nkolo Yesu à 3 reprises. Première fois, Yemoko. Deuxième fois, liboso ya banganga nzambe. Troisième fois, liboso ya batu nyonso. Et à chaque fois, aza koloba, namoni eloko oyo asali ebongi ye akufa. Troisième fois, na Luc 23, otangi Luc 23, makamnyo surtout na zolo bawana ezana kati. La troisième fois, alobi, quel mal a-t-il fait pour mériter la mort? Parce qu'il y a mon qui en côté. Alors, réponse, Isana, 1 Jean, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Pour la Bible, lobi, nkolo yesu andima komema masumu na biso na liwa na ene koloso. Donc, mabe oyo nkolo asala ezaya kondima masumu na yo, kondima masumu na nga, yango na kofila ki nekoloso. Donc, balingami, tango nga nazali kondibete na zamu ya masumu, nkolo yesu akufa epona masumu na nga, et puis nazwi mokano ya kotika masumu. Alors, mokano ya kotika masumu elingi koloba nini? Nzambe aza kosenga yo makasi ya kotika masumu te. Non. Nzambe azo senga yo décision ya kotika. Tango zali kozwa décision ya kotika, ça veut dire ozo zwa mokano ya koloba ke nga na komema bomu inanga lisusu ndenge na lingi te, na komema bomu inanga lisusu ndenge na zomonela te, na komema bomu inanga lisusu ndenge na zo kanisela te. Kobanda lelo bomu inanga ekotambwisama ndenge nkolo Yesu alingi. Emolingami, soki likambo wana oyebi na kosala yango, Biblia elobi okokoma ekelamu ya sika. Parce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, eza koloba, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors, molingami, yo oyo, olingi kozwa mokano ya koyamba nkolo Yesu lokola mokonzi. Pe mobikisi, nalingi kosunga yo na libondeli. Libondeli oyo, eza libondeli ya yo. Kosala, pona komonisa mokano ozwi ya kondima nkolo Yesu. Alors, soki oza prêt ya koyamba nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, tokoki koprier na yo ensemble molingami. Tango nga nazali kobondela, okoki kobondela elongo na ngai. Nkolo Yesu, nayoki liloba na yo. Nandimi. Nazali moto na masumu. Po nasalaka. Oyo motema na ngai elingi. Po na kosepelisa nzoto na ngai. Yango nde masumu na miso na yo. Lelo nazwi mokano ya koboya yango. Po na libela yo mokili na bisengo na yo nyonso na boyi yo. Yo nzoto na baposa na yo nyonso na boyi yo.
yo Satan, na misala na yo nyonso, na boyo, nkolo Yesu, na fungoli mutema nanga, pe na yambi yo, lokola mokonzi, pe mobikisi na ngai. Merci na bolimbisi ya masumu na ngai, na liwa na yo na ekoloso. Nkolo Yesu, sala na ngai ndenge elingi yo. Kokisela ngai oyo ekana yo. Pamba te nalingi koyeba bolingo na Nzambe pe makanisi na Nzambe na bomoi na ngai. Merci nkolo Yesu. Ok molingami, nalingi ko prier po na tina na yo oyo zwi mokano ya kopesa bomoi na yo na nkolo Yesu. Mokonzi na nguya papa na nkembo merci. Seigneur oyebaki lelo ndeko nanga akoyoka liloba na yo. Pe akondima kopesa bomoi na yo epai na yo. Mokonzi na nguya papa malamu. Oza komona molingami epai kanyaza. Yahweh ndeko nanga asengeli koyeba maloba oyo auti kondima elibondeli oyo auti kosala yo oyoki yango. E na minute oyo oza kati na mutema na ye. Parce que oyebaki na koloba soki muto ayoki mongongo na yo na nzela ya maloba na yo, afungoli mutema na ye, okokota kati na ye. Okolia na elongo, ye pe akolia na yo elongo. Mokonzi na nguya na ngonga oyo ndeko nanga afungoli mutema na ye, enandimisa miete oza kati na ye. Ya yo ekomi ya ye ekomi ya yo. Kolo na nguya papa na nkembo, oyebi na minute oyo nini eza kotongisa bomo ya ndeko nanga, nini eza kozangisa ekimia pe esengo. Sembola loboko na yo notre roi, amona bikamwa na yo na likambo wana, po ayeba keno oza na ye elongo. Mokonzi na bakonzi merci. Kolo na nguya merci. Na yebi ete Seigneur, maloba oyo bisika nyonso molingami akoyoka yango. Quel que soit mboka azali, quel que soit province azali, quel que soit ville azali, oza na ye elongo e okoyeba komimonisa pona lokumu na kombo kitoko na yo. Zwano lokumu ezanga suka na kombo na Kristo Yesu nkolo, mokonzi pe mobisi na biso tobondelo boye. Amen. Molingami, vraiment Nzambe apambola yo, ndenge ozwi quand même temps ya kolanda maloba oyo kino na suka e na koyeba kopesa pe bomoi na yo na nkolo Yesu. Alors, likambo outi kosala, décision outi kosala eza vraiment ya mutuya. Ebandeli ya bomo ya sika yango. Obandi bomo ya sika na nkolo Yesu. Na kozala vraiment na esengo na kati ya ba commentaire ya kopesa kombo na yo, ya kopesa adresse na yo, ya koloba ke non en tout cas na landi matea na zwi mokano ya kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Oki pe kopesa numero na yo na mabondeli tokoyeba ko prier pe pona tina na yo e makambu nyonso oyo Nzamba akoki kososolisa biso na tina na bomoi na yo tokobenga yo molingami tokoyebisa na yo.
parce que makambo nyonso tokoki koloba yango liboso ya bato nyonso te. Makambo mususu etali kaka yo moko. Et expérience oyo démarré molingami vraiment eza ya kitoko mingi koleka. Inazana confiance epai na Nzambe ko banda lelo bomwe na yo ekotikala lolenge moko te. Vraiment Nzambe apambola yo et tozali kozela ba kombo pe ba adresse ba numéro ya téléphone ya bae oyo baoti koyamba nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi po na suivi ya croissance na bango. Makambo mususu tokoki kosolola na téléphone directement na yo par WhatsApp, même par avec des unités pour na ko tala quand même ndenge nini croissance na yo koki kozala. Soki pe oza na lingomba te bisika ozali ville ozali toza pe na basali kuna tokoki pe ko orienter yo po croissance na yo ekoka quand même kozala malamu mingi koleka. Vraiment Nzambe apambola bino. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.